biso tokomaka te yango nomonaka ke bakosaki biso. Donc en réalité na mokolo na lelo le problème n'est pas dans la Bible, le problème est dans la biso, parce que nous n'appliquons pas ce que la Bible nous dit. Nous avons l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est prisonnier en nous. Et au lieu que tout ça là, où l'Esprit de Nzambe aza kosenga biso tout ça là aya kaka ndenge tozalaki kala, mais sous couverture la Bible. Voilà la réalité. Or soki to landi ndenge mama kwa la bimaka na esprit na ba émission na ye amour divin wana okomona ko un croyant ne supporterait jamais l'injustice. Mais il y a combien de pasteurs qui supportent et il y a des colonial avant même colonisation tilelo. Oui, nous souvent otanga tuana babenga ngo fruit de l'esprit. Ce qui mutaza na esprit a transformé bongo na ye okomona misala wana nde komona bolingo, okomona la justice, okomona bonté, okomona patience, okomona nyonso tu wana subasma na ngo za bolingo. Alors bolingo wana bolingo christique oyo mama kwa la linga kobenga bolingo christique ya Christo. Et c'est là que nous n'arrivons pas. Voilà le vrai problème. Donc pour tout ça, en tout cas, nous n'avons le Congo d'aujourd'hui n'a rien à voir Nzinga, Joao ou ainsi de suite, parce que Joao, je doute qu'il ne soit né de nouveau. Et l'esprit, mais nous sommes nés de nouveau aujourd'hui. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous devons changer pour que le Congo change aussi. Merci. Merci. Roger Fokoye, la source et la place. Mobulu to force à bokopisme ezali sur Joao Nkuvu. Mais yo poser ma question après na répondre de Roger na ba question puis de kondo payer pas répondre yo parce que poser au attaquer biso ni balé awa. O ya ngai clé à rebours na ngai ya tour de ancho kainga na tapi awa ndenge na ko bimela eza yango yo. Ça fait 2011 ans depuis Nkoleso akufa. Alors que c'est pas un de corriger par Casamambo. Ba premier apôtre bango ba tema ki pa Jésus ba bongo la motema ba rendre bango ba disciple ba baptiser bango ba pesi ban ordre selon mukanda ya Matthieu 28 que allez partout au monde, prêchez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ba kwa manani ba chrétien. Oza sir que na tango ya Nzinga Nkuvu na 15e siècle oyo nde ba chrétien oyo ba yaki ko sala musala wa koteya liloba Nzambe ongolo ba ete biso bana 2011 nde biso nde toleki bona ko yeba liloba Nzambe na ete so ko répondre question wana kene na ope ko lala deuxième question ko répondre yo na continuer wana mes première question donc tout ce que je cherche à dire. Depuis jour, un Nkoleso a fait sa mission à ses disciples. La mission de Jésus n'a jamais changé sur cette terre. Il y a mis baleta mon amutu et que mutu net Nzinga Nkuvu. Na tango azalaki na misala idolâtrie. Pour diriger kitinebo kontifo na bampungu bakiteke banzungu ezotoka. Pour mutu boy atika biloko ya boy mon frère. Il faut être un homme comme Joachim Zambouana mutuna na ba mission évangélique na ba terrain ka ba mbetenge na kota bandandu place ba mpungu erenyaka pona yebi sote poke ndekote ya place batu bazana idéologie bokoko ya ba mpungu na degré très avancé pour mutatika misala oyo. Ça c'est le dernier des pires de mauvais esprits et koki kozala na mutu kwatika yango pe akomi na chrétien. Ezaki ndumbate, ezaki masangate. Yo za kumona ba tozotera balabala Kinshasa awa ka bongo la motema musane kufaki na onatrale lo comme chrétien. Non, bato bazaki mama ndona azaki na bampungu na sambeto na ye muntu boye po aya na Christ net Nzinga Nkuvu. Mon frère, faut accepter que Nzinga Nkuvu avait subi vraiment la conversion totale, un changement radical et parce que a comment qui est mon moté comme ça puisqu'il avait demandé dans le tribunal na a créé un tribunal ya monogamie Nambanza Congo. Mais ok et pas ya ndeko paquet 71 parce que mais il faut réagir nakozongela yo ndeko desela na signal mais là mais parce que ndeko dompe pe atakaki yepe azana oya réponse ko pesa mutu abima na pena yo kangi awa oya ngana bimene na ndengo na soki omonje na bimite problème za teme tokele pa ndeko paquet po na PCP lo ngonya po na banza premier fois ayena émission so awa ndeko za bwana menga na réagir te yo réagir tika na réagir na ko pesa yo to pesa ndeko na paquet aye parce que yena na zima lo bate bongo na zongo yo Allô.
Bonsoir ndeko papa Nzabwana. Bonsoir ndeko na ngai. Nasepeli mingi nalandaka émission na yo mingi na banda kolanda ngo liboso na YouTube kota ba prédication nasepelaka mingi. Nasepela mingi ba prédication na yo. Et puis na zolanda émission nazo sepela mingi pona ba histoire ozobeta so eleka banzinga nkuvu. Mais nina lobaka ke lomo que moi je préfère que vous allez vraiment très explicite na ba histoire oyo. Ponetinga par rapport à mon âge, na yebi penda ba histoire malamuté. Na meka kotanga moi moke ona yebo na mona. Donc le fait qu'il y a koyoka bino koloba boye ba mikolo et que ça mala beau vraiment expliciter biso histoire bien. Et si possible, bon mettre en open à ba livre ou peut-être numériquement na ba site internet pour tout la pays histoire to comprendre. On suppose que le papa Nzamba na bozalité. Nous autres troyer ba ondengeni. Histoire est koufi. Alors que l'histoire, peuple, il faut dans l'histoire, tu es bateau utawa, puis tout ce qui doit pour te avenir à la claire. Donc, au monde, le Congo prospère, il y a l'obité sans que tu aies histoire à biso. Donc, vous, mais quand même, explicite. Dans ce moment, depuis le débat est bandit. N'a pas eu qu'on intervenir autrement parce qu'il y a une histoire, mais dans ce cabinet, on a 5 ans qui vous explicite pour comprendre bien un jour, on est capable d'expliquer, on peut n'abanana. Donc, voilà. En tout cas, merci, Mingi. Merci ndeko na ngana likamoti ko bangape pour te dire la vérité natanga nanga ba iso pona zo ba point nanga leka nanga banzinga nkuvu ba roma koko ba tipo natanga bango pona zo ba point nanga na leki nanga na classe mais loko tininga Nikolo na koma bosser l'attention que babokokiste ba bendi na pembe na kipeleke se obazo ko attaquer ka biso ba chrétien ba attaquer ba église so ba balabala sava. Baza na raison bakamebele baza ko attaquer la biso parce que l'église chrétienne na Congo et pesi na ope sarté. Ba attaquer ba mfumuki mbango puna ko déformer information pour ba benda na kota bobokokisi. Ba kititi ba ke ko tombola parmi ba roi ebele bakamebele leka ba ke kaka ko pona mutu mususu te kaka zwa nkuvu. Ya ngwana nga ya tirenga attention na bina landi ba wana kota mfumuki mbango baza kaka moto ba ke na kota nzinga nkuvu. Total mpenzi nzinga nkuvu to pasala mpoke. Ndeko na nga pour te dire la vérité. Je n'avais aucun intérêt à connaître via Zungankuvu. Mais l'autre est na koyeba mo pena tombo la histoire to koma lisute pardon. Totika histoire a mondenge ezaleli. Mais ngana za ko inviter ba nyonso baza ko yoka na conférence. To landela babokokiste otoyeba raison nini yango bazo bwakela kanzinga nkuvu mabanga. Et raison lelo yo merci Jésus que était tuki. Kanda na bango ya mutabongoli na ye motema e communiste kana Congo kene ko voter no Kabila kolabo o voter kolabo donc e communiste ko mutabongoli na motema kolabo donc zinga nkuvu pa ye ba Jésus na ye kolabo de mission so place ezali la ngoyo na ye bite awa na kokeni pa nani parce que de korozo okay na ari sikoyo esengena réagir papa sa bwana ngaza kokamwa. C'est comme si tango bato bazoro ba yoka maki coton au continent matoi. Et ça on est au kiskenga et na kotusia un ton dur. Ça ce n'est pas scientifiquement honnête. Ce que moi na débat tous allez awa c'est pour ça qu'on a fait qu'on a débat émission que ceux qui ont mis des bwana nenga musique na koyaki. Je n'aime pas venir. C'est là c'est d'accord. Donc tango ndekwa zakoloba yoka kapé. Au lieu que Moutalobi et Loko, aux hommes qui sont tournoyés, parce que ceux qui sont tournés, il a été bien démontré tout au long de l'émission que Nzingankuvu, terme à collabo, n'est pas collabo, à traître, et il a dit de Tobimisi en côté, mais il a dit lui-même parce que testament n'a pas qui prière n'a pas souka, il a dit assemblée qui Nzambe en Pungalobi, pinir nga. Mpona mabeo nga na sali kasi ko pinir mabele na ngai te yango eza innocent nga mo considérer na sali bo siko soki ye a se convertir ka zaki loko malamu alors prière wana alinga ka sala yango pona nini wa eza première question. Deuxième point na tout na ninga loba awa nde kwaza ko kotara ba terme ba isme ainsi de suite là toti kaka ko sala suggestion mentale na ba le côté à bapaya pour faire plaisir à la langue. Jamais ngai ndompe vitakanga to ndeko mususu ezala ndeko kabamba to fungosu to nani to kota to lobi to sabato to zali ba kokoiste.
babokokoiste eza bino nde bopesi biso isme wana na iste wana. Isme c'est pas Congo. Eza na lingala te, eza na swahili te, eza na lokota moko te na biso. Alors comment tokoki ko mbenga babokokoiste aussi en tant que eza na lokota moko na biso te. Donc wana ba isme bino bozali kopesa bolukela yango ba signification na yango. Parce que biso loko zali na yango ezali ndenge ndeke paquet à côté à lobby. On ne peut pas bâtir une nation sans connaître le passé. Le passé est impérieux. Parce que ce qui motomoindo a évité, le Congolais ne comprend pas comment a commis un état oyo. Lelo a ko projeter futurité. Nous avons projeté que ça a erreur sur erreur. Parce que ça dit qu'on raisonner selon le concept oyo ba pesier oyo ezali a yeti. Alors, il est très important de restaurer l'histoire. Alors, de restaurer l'histoire vraie. Histoire vraie, il y a peuple noir depuis la civilisation jusqu'à l'Égypte. Si tu comprends l'histoire, alors, na esika wana, tu comprendre comment tu projeter devenir na biso. Tous on dit qu'il y a vous allez Koloba, on a moins de comme ça, peut-être qu'il y a Mandona. Mais ça me surprend. Est-ce que Mandona c'est un mot africain? C'est pas un nom africain. Mandona est allé Madone. La Madonna. C'est la Vierge. Mandona. Dans la caca, comment est-ce que les gens sont programmés à ne pas réfléchir? Oh, ils ont dit que Mandona, mais on a dit la Vierge Marie. Parce que la Madone c'est la Vierge. Alors, dans les cas, tu vas comprendre que tant que tu vas dire il y a qui pas vite, tu l'obité Madonna qui pas vite. Tant que vous commencez Mandona, tant que vous commencez Mandona, ezali congolisation ya mo la Madone, la Vierge, parce qu'elle se réclame comme étant la Vierge noire. Le quoi le bâti la Vierge, bah mindele, bah capucin, après que capucin, bah traduit la mot pour la Koloba, elle se dit la Madone noire. Il y a moins de comme Mandona. Mandona a évolué jusqu'à ce qu'on pense aujourd'hui que Mandona c'est une entité moko azala kanakati na mai azali mamiwata. Vous allez comment est-ce que Motomoindo aboma kaka oya ye moko. C'est ça, vous allez qu'on massacrer la culture na biso. On appelle ça un exemple à Liboso, ezaki a Satan. Oyo Satan n'existe pas dans aucune langue africaine. Satan ezali langue occidentale, diabolos, diaboulou, diabolus. Même Matebo, c'est Mademo, et quand Mademo évolue Matebo, est-ce que réalité on est là qui pas nabiso? Est-ce que bakoko même so baibaki makabora que Tanzambe na mbonkonzi na nyonso wana akoji kozana mwa adversaire na yemo ko akoboma ete adversaire na yaza ko chaye pito pale banda mokile banda ti de l'autre Tanzambe za na courage à kobeta ete. Na bakoko na biso ce n'est pas cela. Vous avez que notion ya Nzambe tanza ko Nzambe ambungu tulendo, c'est différent. C'est pas la même chose. Nzambi Ampungu Tulendo n'est pas égal à Yahvé. C'est pas la même chose. Il n'est même pas égal à Allah. C'est pas la même chose. Alors, Esengeli Tozonga, Tososora, Oyabiso, Toyeba. Parce que ceux qui t'ont mis évité. Donc, on a fait la démarche à Nzabouana. Nzabouana a fait une guerre pour christianiser tout le monde. Mais Motomoindo a salaka guerre moko te pona ko mpunguliser ce que to koloba ninga ba mindele nyoso. To salaka guerre on nulle part. Alors pourquoi est-ce que bango ba koya babanda ko luka ko christianiser biso nous dire que tout ce que nous avions ezalaki amabe alors que bakuta biso na kimia. Bakuta biso to beta na kate to boma na kate pour preuve zana sili ça papa. Pour preuve bango bazalaki barbare. Nde na kati na bitu mutu ya bundaka bikolo nyonso nde a développaka mandoki ya bitumba. Mpo mikolo nyonso obima kote ba beti likofi obima mais il faut développer ba arme. Mais bato ba bundaka te likambo nyonso ba fandi ba soroli ba koza na difficulté à ko développer ba arme de guerre. Voilà pourquoi tango ba yaki par ils n'ont pas trouvé ba arme de guerre sophistiquée parce que to bandé ko bundate to bandé ko solo. Donc to zala ki avancer, to zala ki développer. Humainement to zala ki plus développé que bango. Bango bazaki primitif du point de vue humain. Peut-être technologiquement bazaki na avance bazaki na mundoki. Mais du point de vue humain, bango c'est là que ba ko ye ko le pa na biso.
olobaki makamba ba hygiène awa mais nayebi ke ezali parce que ozali kotala moto moyindo na étalon ya ndenge okuteli lelo moto moyindo asubir oyo tokoki koloba cataclysme esclavagisme ye eleki ebomi ye colonisation elandi lelo colonialisme eza kocontinue alors okoki kocomprendre bosola boto moyindo te soki ozali kolinga ososola ye na ntango ya traite de noir na colonialisme zonga avant traite de noir okoretrouve prospérité à moto moyindo zonga avant arriver à mundele okoretrouve bonheur pe okoretrouve ngala ya moto moyindo matondo na zongi sema ya merci mutando ndombe mais eloko moko kobosa na te émission oyo botiaka laka ya makele pour dire que zwa ukuvu kolabo zwa ukuvu yene mtaye koteka mbanza kongo na zako zelaka bino bo atakenga empe na kote wana parce nga na pesi bino lelo émission to tourner na des tableaux mais to expliquer yo mbutaza bwana nazo yebate explication supplémentaire ni yozoluka to expliquer que na se répéter dimisa nzinga oyo ya bokoko na nzinga oyo ya zwa ngana yebi sinete royaume et s'est développé maman quoi la lobby où est le mal s'est développé quitté c'était avec la conversion à Zingankuvu c'était la chute du royaume Congo c'était la mort du royaume Congo royaume Congo bandi ko kufa quand royaume Congo bandi ko kufa à partir ya arrivé à Degokao jusque na tango Bitumba jusque na tango Bitumba ya Ambwila et sikanini officiellement royaume Congo est comme une vassalité de l'Espagne et du Portugal. Merci Ndompe. Ambwila de place on a zela kibino to nazo zela bino. Ambwila eyena Ascension, la montée miraculeuse. Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux. Ascension, la montée miraculeuse. Merci, Papa Mayam. Merci. Awa nabanza encore na insistance nyonso nazali ko insister ete Papa Nzingankuvu oyo babambi mabanga na tango abwaki misala ya kinzinga ya kinganga akomi na João et Jean-Baptiste abongola motema de passe wana baindo bazali ko lobela babakokiste ete tata oyo le fait que abongola motema na ye akomi kolabo ye mutakotsa ki mundele ye mutakotsa ki bible na bwatu de place philosophie ya bokokisme force na ezali yango wana de place lelo yo minute ozana yango nano totika na 15 minutes ya kokende nazali ko insister ete oyo nyonso ko ya précisément de Ndompe continuer ko aider bande ko babokokiste na ba oyo ozokanisa ke bakokoka ko joindre bokokiste o démontrer misala nini yango na existence ya João Nkuvu en tant que chrétien oyo emonani ete ekumbaki kipelekese na royaume Congo emonani te ngai pe la même question et se poser pas na ngai zambwana démontrer kota na ba recherche prouver biso ete royaume Congo na tangu João Nkuvu ayeko koma converti na christianisme progrès eko monana millions de pages ezali wana ezako funda ete royaume Congo na Portugal na taya João Nkuvu ekomaki royaume le plus puissant, le plus reconnu parce que trade, commerce, échange ba étudiants kama ndenge na ndenge esalemaki ezalaki kitoko misala oyo ezana Bible
tomoni ba école ekotongama ina data lelo yo catéchisme tango ekotaka ba école nyonso kitoko eza na Congo. C'est l'église chrétienne, c'est grâce à la religion chrétienne et ça les mêli. Babokoko tomoni trace moko ya école moko te ya bâtiment moko kitoko te. Même banza ko ngana kenda wana. Ba cathédrale na bango ti lelo ezali wana okomona ete en dehors ya cathédrale wana ndaku moko eza kolakisa puissance ya kibokoko oyo bazalaka nango ezali te à part cathédrale wana tika na ba mire minene eza ko prouver ete ya solo christianité eyaki na développement ekobisaki soki bato baprofitaki na bango na kosala mabe nsima ya oyo oetali bango oyo oza koloba ete oza koyeba ete il s'était mal comporté en tant que chrétien pour la confession na ye. C'est à moi de vous informer bandeko nyonso ete confession ya mutu eza secret ya ye moko na nzambe na ye mengala kozela yo ndeko ndompe ata lelo te ata bajour mosusu po yela biso un peu confession yango makambo nini yango adetayaki ya masumu nini yango asalaki me soki alobaki kaka o nzambe limbisa ngai piniri ngai me kopinire nani ko mabele ya Kongo te kondi bindika eza wana secret ezali wana bo kito banda kele se mabela wana asala o ezali ete kondane ngai me kondane nini te donc eza un peu flou ngai nazalaka pe na ba rôle tant nazali ko na groupe de prière et charismatique na ba auto samla na molimo place wana ko ya teza église te bato ba bongola motema ba mipesi sévèrement na ko samla ko tia ba boko ko pambola tout ça nazalaki na kati ya groupe wana nazalaki préparé na bato o ba benga ka bansuku di bato ba sala ka ba confesser ba yoka ba confesser ba péché. Nous étions bien préparés pour dire que mutu tango za ko sala confession faites attention yo prier pona bolimbi sa masumu na ye mais ko s'intéresser kutu ya koyeba makambo za ko sengela pardon te. Je connais très bien ce domaine là. Confession ya zwa unkuvu na minita suka avant akufa to koji koyoka yango mais jamais koyokota na détail quelle est la vraie raison à sengela qui pardon na likambo nini eza secret ye moko na Jésus na ye. David Livingstone peut c'est la même chose tanga mikanda David Livingstone na minita suka asenga ki pe confession nzambe limbisanga na oyo nyonso mabe na sali mutu nyonso akufaka azala na ndaku na eza na hôpital asenga toujours pardon na makambo nyonso mabe asali na vie na ye. Donc en tant que expert na côté wana ndeko ndompe toucher biso ba chrétien to aider yo ko yebiso te confession ya mutu secret ya mutu kokota te ndeko Roger mpaka pa mnavike motema neza ko pela pour répondre biso mbale siko to pesio et puis après yo toke pa maman misé après maman misé maman kwala après ndeko kambamba et puis to zongeli ndeko paquet 71 et puis na clôturer émission donc na pesi soit 2 minutes na chaque mutu à part papa Roger ozana 3 minutes. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que raison kana malam? Allô? Ah oui, d'accord. Bande konangai bon, ngai omoni le vrai problème na mekaki ko éclaircir encore. En fait, dissension bozanango les a vraiment ça ne nous profite pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que papa Zambwana suki nazo yo kayo yo zali ndeko nanga chrétien et oza un peu plus fanatique. Suki na landi bandeko dompei tout ce qu'ils disent est vrai, mais sauf que pas quoi na nostalgie du passé. Et de sorte que les lots, tout ce qu'on profitait d'un côté. À quoi servirait l'histoire si l'histoire n'est pas utilisée pour orienter les gens d'aujourd'hui et pour projeter l'avenir? C'est là le vrai problème. Parler de Nzingakuvu, de Joan, et tout ça, ça ne rime à rien du tout, sinon perte de temps pour l'habitude. Alors, Ndeko Zambwana, Nakanisi, vous ne pouvez pas remettre les choses dans leur contexte. Vous ne pouvez pas remplacer la statue de boité na la statue de marbre. Au Longoli, Banzete, au Kokotia Mamekua Yamutu Akufa parce qu'il est saint, parce qu'il est blanc. Alors, ça c'est une chose. Vous ne pouvez pas remplacer les casseroles ou yobengaki casseroles. Faut-il encore baser na casserole en gosso pour monaki ango ni ba mindele ba komaki parce que écoutez, je l'ai dit et je le répète, les livres il faut les critiquer, les remettre dans leur conditionnement socio-historico-anthropologique. Et là vous avez à peu près l'esprit et critiquer parce que vous ne pouvez pas remplacer ba casserole na ba bréviaire. Papa Zambwana na yebisa ki yo bana lelo ba yebi ba bréviaire peut-être. Mais biso na yo to yebi ki ba sango
parce que là qui n'a pas bréviaire les lots à kotambula na Bible na partout est-ce que na kala bazako le bana so tangi Bible ozali bon non toi tu ne sais pas ça ou bien tu as oublié ou simplement par fanatisme tu refuses de le dire. Ça c'est une chose. Deuxième chose, ceux qui les lots battus surtout même au Kanambe commencent à dire si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi mes œuvres. Mais ce sont ces soi-disant christianistes fanatiques qui prennent des citations bibliques, qui mettent ça dans n'importe qui pour dire de telles choses. Voilà pourquoi les gens ne nous prennent pas très au sérieux. Alors, on a le Bible. Pendant que qui ça, Tobima na fanatisme, parce que Papa Zambouana, à l'époque, il n'y avait pas. Pourquoi Dieu a envoyé le mouvement charismatique et pentecôtiste? Simplement parce que la parole de Dieu était utilisée pour rendre les gens esclaves. Oui, pays condamné. Et les lois le problème n'est pas la parole de Dieu, mais l'usage dont les gens ont fait de la parole de Dieu pour coloniser les autres, pour maltraiter les autres, et même les lois, quand les gens lui refusent, parce que ceux qui sont chrétiens utilisent la Bible, en tout cas, aucun pays où il y a des chrétiens vivrait l'injustice telle que tout ce comme on a. Donc, Dieu nous jugera très sévèrement, nous, en tant que chrétiens, parce que nous n'avons rien fait contre l'injustice et nous n'avons pas pratiqué l'amour. Nous avons l'amour en nous, l'amour de Dieu en nous, nous l'avons rendu prisonnier pour vivre selon nos propres volontés. Voilà ce que je peux dire. Et le Congo a besoin de notre amour pour l'aimer. Aimer le Congolais. Les gens qui discourent dans le corps de la politique, comme nous récupérons, ça me fait plaisir, mais sauf qu'il faut traduire en acte. Nous devons aimer les Congos et les Congolais. Parce que jusque-là, nous avons profité du Congo sans aimer les Congolais, sans aimer les Congos. Vive la patrie. Merci wanzaki ndeko Roger Bakazamambu. Merci pour la conclusion na débat à sous conclusion ya mutu apesi na sukate. Boy tokei epa ya Maman Musée, après Maman Musée tokei epa ndeko Kambamba, après ndeko Kambamba na ke ndeko paquet 71 et puis ndeko Ndompe okobenda yo conclusion et puis maman voilà attirer conclusion puis na clôturer émission ndeko Maman Musée. Mwana mbanza Kongo tutela bisonano na se yankondo wana ya baoba wana balobaka malavu mantsamu ba misike bimakana nzeke wana ya nkondo wana eza na mbanza Kongo. Vrai ou faux? Ah papa na ngai ngana za nga chrétienne ba makamna ba croyance wana na tika ngo pembeni eza kana ba ruine moko pela kana mbanza Kongo balobelaka ngo soki muta bato bakoti kuna moto ya kozala le plus jeune abimaka te abungaka ba makambo ezali ebele balobelaka na nzete oyo bakendaka kokata ebimisaka makila wana batia plâtre ezalaka soki na puissance soki ya nini papa na nga dalingaka soki kolanda ba makambo wana mingi te sikoyo ntango bozoloba makambo ya papa oyo abongolaki motema ntango ye asali confession na ye wana c'est vrai papa na nga Zambouana tokoki koluka te toyeba nini yango ye asalaki asengaki pardon epai ya nzambe na ye. Le plus important tokoki toloba boye moto oyo abongwani akomi sainte akoki mpe kozala na bamoment na ye ya chute akozala na bamoment na ye mpe akoki kose perdre. Ça c'est vrai. C'est pas parce qu'abongwanaki que après ça akoki su kose condamner na likambo moko te akoki su kosala faute moko te akoki su commettre susu péché te po liloba nzambe elobi ke mutu na se oyo ya nzambe sans péché aza te. Moto nyonso tout quelque part asalaka péché quelque part. Tolingi tolongwanaki masumu tolingi tozana sainteté mais ezali évidente parce que tout le temps tozali face à tentation tout le temps tokoki mpe kokwea na kati ya tentation mais soki okwei telema nakanisi geste oyo ya suka bino boza koapprécie pa papa wana oyo bozali kokritike mpe pa papa wana ezali mpo akweyaki me na leur ya suka atelemaki asenga pardon na nzambe na ye. Ça c'est l'essentiel. Et en plus tant boza koloba que ye atekaki mabele na ye na ba portugais après ba roi musu bateki mabele na bona na ba portugais tout ça tala. Et si ka deux civilisations ekutanaka, et si ka deux cultures ekutanaka, toujours mutu moko perdaka, toujours ya mutu moko akozala influencé par l'autre. Parce que esprit force ya persuasion et yaka toujours na côté moko. Et on a toujours un mutu moko à convaincre moninga que oh ya yende zali. Yango to mona ki minde tang bayaki
bato wana bazali komona oh mais ma bébé ezalaki bazali ko remarquer que ma bébé eza quelque part mais basala nini parce que un minduki ezalaki contre bango et en plus politique à persuasion pe ezalaki baki na maloba o bazali ko loba puisque bazali ko se comprendre penza bien te parce que total betango bango ba kotaki le temps au bango ba salaki ti ba comment ko se comprendre bo bato ba lobi bango ba comprendre ba okuna ba lobi bango ba comprendre malgré langage ya signe ya sourd ya leloté langage ya signe leur wana bazali ko meka ko se faire comprendre par des gestes et tout ça et ceux qui bango temps baba na ko comprendre la langue ya oyo na langue ya oyo mosusu pour comme un langage commun ba ya ko se comprendre okuna lobaki bo oyo lobaki bo na kanisi papa ndo petanga zo lobaki non bato ba lobaki que bango ba utaki la se ya mai ba expliquer bango tout ça mais quand est-ce que les gens ont compris effectivement que les Portugais balobaki que biso to uti na se ya mai tozali batu batu mwindu ba na robanga bango bazali ba esprit ba uti na se ya mai tout ça balobaka on a langue nini peut-être yaki ndinga ba geste balaki que biso to uti na mai ba masuwa na biso muteye na mai eye na biso tileloyo batu mwindu ba peut-être ba comprendre qu'on a ndenge wana parce que sur tel exemple moko na mboka lokwa Cap Verde bato développer penza ko pêcher mbisi da peut-être développer te pas na bango parce que portugais tango ayebisi bato Cap Verde normalement bazali ba esclave oyo ba portugais bazali ko zo na bamboka neti ba Guinée kuna ba Sénégal bazo déporter bango bazo na Cap Verde ba sala bango ba misana ba comme esclave na bango ya on de créer ce population na Cap Verde et par la suite ba yebisi bato wana que non tant yo kota na mai ezali dangereux pour na bino so kota na mai rokufa lelo oyo bata Cap Verde baza ko luka ko s'en sortir ba développer pêche na mboka na bango parce que depuis l'esclavagisme Portugal a l'accès ba ko banga mai et je me demande na langage ni ba ne ko lobela bango parce que vraiment pour ba comme na point wana moto a pousse pas pemer na mai ko pêcher na yela ka ko pêcher ya mike ayebi ko pêcher mbisi peut-être pour vivre nango et ça qui passe mingi ya on ngana ba que non et loko ya langage na kati ya ba portugais na biso ba africain ya mindeli no sokaka et ça que loko mo ya moi compliqué parce que ezo kitan po bato ba na koyeba langue ya moto ezalaka nini langue na batu ya bato pezalaka nini yango c'est ce qui fait que et kota ki moi passe est-ce que tant mo ba ko so mo be esclave bazale ko yebisa ba konzi pa et sika bango bazale ko so ba batako que tokozala ekozala peut-être yango wana ba konzi mso ba ko se rendre compte un peu plus tard tala kutonga tozo sala yango bazale ko yebisa bango ba clarté que bato yo ka bazo kende boye to bana obeta bango fimbo bana ko sala bilanga na mboka na biso to bana ka bango ba chaîne na makolo tout ça est-ce que bato na ba yebaka makamona ne surtout to yebite mais to ya ko komi tout na que non ce qui peut-être lelo mundele peut-être to aye na mesa na ngai to fanda asomba café nanga asomba kakao nanga pena za ko loba malgré que aroya ko kitisa ngai na point que ngana ndima prix oyo azo pesanga ti lelo oyo mundele azali ko utiliser politique na persuasion wana aya ko somba café nanga na prix oyo ye akopesa ngai mutaloni café nanga na tali yango na saleli yango ti ekoli na buki mbuma na ngai ye ya kopesa ngai prix na kanisi peut-être yango wana biso to koya na miso ya bamindele yango wana to koya kiboko na biso na esclavagisme yango wana ti lelo oyo to lingaka ko regretter eloko wana au lieu ko tombola moto poto ke liboso nazongi ça va pas zamba na tiki na nobino pardon papa namoni toza na bamama ya bwanya bamama mayele toza merci ngana ko bisi ko commenter na mais eza kofunda ete mama mise na banza yo fo na mukanda wana ya papa zinankuva tira ya nsesa sompembe kokuna kana na yebeli ba fable ba récitation ba mateya ba ukoko ya makasi ezaleli na mukanda makongo te naza koyoka ba inventer mikolo mais toke pa ya ndeko Kimbamba Nkusu yoko pesa oya yo minute pour la conclusion et puis ndeko papeke et puis maman voilà et puis ndeko dompe papa matondo mingi papa biso zambwana mais na Rolanda yo eza mawa parce que na pesi kutu bravo na papa Roger parce que comprendre que yo ça il a na mingi fanatisme awa
po likambwana yangwana kaka bazo expliquer yo, mais le fait que tchaka no ba koton na mato lingi ko comprendre te bon to comprendre na biso et style na yo wana na kanti yangwana même ekimisaka yo na ba débat dernièrement même na radio na biso yaki to yoka kina mawandengo kimaki mais to zela toujours dimanche na kaka tokuta na kawana pona papa na biso pake na lingi na pesa yo mwa type moko soki oza na posa koyekola bokoko okolanda ngo pa papa Zambwana te parce que papa Zambwana c'est un manipulateur ya opesa ba histoire na ndenge yo linga comprendre ngo mais non c'est par rapport ya ba réalité donc soko linga ye ba réalité ya bokoko na biso toza na Skype ya Skype ya ba indo bola muka otakuna sala demande okoyoka masolo oza na ngo posa oyo lokola émission comme na suka na préféré na zo nga maloba mingi te mais papa Zambwana to ozela yo le sou dimanche oya le sou na même sujet au soko lingi na radio na biso Maton. Ok, eboto, tokoyo na dimanche, mais pour nangaye conseil kaka awa na koyisukola na baloba ya mukoko. Tokoyi na radio lisolo, na radio lisolo était na conclusion au débat ya batute. Voilà valeur à www.radiolisolo.com. Oye kamba me pa ya de sotiana sulu futu fond rupetal, plus donc, il pas un déco. Paquet 71, comme ça, il y a une minute à composer pour une déco. Puis maman, voilà. Déco paquet à vous l'antenne. Oui, merci beaucoup, Papa Nzambwana. Dans ces films, émission, comme on l'a dit au début. Donc, je pense que moi, discordance, entre christianisme et Nabayindo. Je pense que Ikozala Malamu, fanatisme et zalaté, Moutamoto a s'exprimer vraiment ouvertement et clairement la position par rapport à l'autre. Pas seulement qu'on s'est maintenu dans la position soit parce qu'on est chrétien, soit parce qu'il y a beaucoup, non, mais parce que, bisous, tous les jeunes, tous les bientôt comprendre l'histoire. Histoire, il faut qu'on relate vraiment la vérité et non pas par fanatisme. Si tu ne comprends rien, tu as la philosophie ou la moto à terre qui est selon lié. Mais tu as vraiment besoin de comprendre l'histoire vraiment bien. Nous avons vraiment souci à comprendre. Nous avons vraiment pour ça à comprendre. Est-ce que Ndinga Kuvu a bon wamaki et ça qui malam tout ça qui mabe. Est-ce que ça qui nécessaire ou pas? Il y a un autre commune autre qui vivre les lots ou pas? Et ça pas question de se poser. Donc, on a condamné ni qu'on se convertir naïe, n'a appuyé puis qu'on se convertir naïe, mais on a comprendre à peu près et puis par après on a comprendre si réellement conversion est d'acquis loko ya malamu tout d'acquis loko ya mabe. Bon, ceux qui n'atteignent la vie aux hommes milieu en Congo, bah tu vas se convertir mingi. Mais est-ce que cela aboutit à quelque chose? Tu es même sûr na déclin tout ça qu'on vivre les lots. Est-ce qu'à l'issue il y a conversion, bah comme vous savez la Bible mingi, tout conversion d'aller malam, bah tu vas dire la Bible mabe. Point d'interrogation à éviter. Donc on a quand ici prochainement beaucoup expliquer bisous soit côté à Boindo, soit côté à christianisme vraiment la voie à suivre parce que nous sommes un peu confus hein. Na éviter na kende na gauche ou na droite là je sais pas. Qui dit vrai na éviter. Mais on a tapé na site ya Boindo bola muka na moi na Facebook wa. Na kota na et puis pour comprendre. Hein. Je suis pas fan ya Boindo, na pas fan ya christianisme mais j'essaie de prendre vraiment où ils allaient vrai, où ils allaient bien pour l'engager. Merci beaucoup, Papa Zambwana. Merci, Bande Cognos. Merci. Question est d'aller à Moko, faudra-t-il aller à gauche ou à droite? Place on a histoire à les bado, à Koutana na Denzela. Nelelo Zambwana, Joaquin, Ayeko Edebino, Koyeba Etenzela, Oyeba Boko, Kobazako Lakisaka Bino, Ezali pour profiter pour dire que Nzinga Kuvu conversion na ye mutakot saki Bible na Afrique na Royaume Congo. Et les lots analysé entre Nzinga na Joao toye komona ete na Kinzinga misala ya biteke ya Kimpungu kaka emwane kuna n'y avait rien de bon si tu pona ba mama y avait la polygamie mais na Kizwao ya conversion toye komona misala ya kitoko na démontrer yango abongola ki motema polygamie amena saki yango biteke akangisa bisaka ya ba makazu nyonso na ekangama mais ndeko dompe pesa ya yo conclusion et puis toke pa mama kwa la mtiasuka Matondo na kopesa conclusion me ko limbisa za mwa muna parce que ça va préoccupation est belé o ba to bache ba pesi alors soki to répondre en ngote ko za mwa mabemi na ko féliciter na biso peka na sincérité na ye
Parce que pour le moment, ils ont dit, période où ils ont annoncé comme étant époque ya kidatamasi. C'est-à-dire époque où connaissance et sengeli et ya. L'âge de verso. Donc, ils ont dit époque où tout ce qui était caché doit être déterré. Tout ce qui était mort doit revenir à la vie pour être jugé. Tala esika oyo, et sengeli, yo moko kende ko tala, yo moko okuka komona, yo moko ako décider. Na ko répondre na maman misère poser qui problème à langage. Na comprendre maman misère mais ezali na comprendre parce que ezali méconnaissance ya histoire na biso ndenge lekaki. Ba minde tango bayaki ko kansate qu'ils étaient dupes. Ko kansate que bayeba ki biso na lobaki yango na début même ya émission. Que ba minde ba étudiant qui biso très bien parce qu'il y a des cartes ba minde ba décider déjà vers le 12e siècle vers le 13e siècle. Bayeba ki quelle population baza kofanda esika wana, quelle langue bazali koloba. Soko ke lelo na kati na Google, kede na Google image, luka ba carte ya Afrique, ya 12e, 13e siècle, okomona yango, et même ba carte ba population. Donc ma mindele bayeba ki parce que langue na biso zali ko évoluer lelo, évoluer mingi cause contenu ya cataclysme to connaîtra, c'est-à-dire traite de noir, mutu munde akomaki nyama, il fallait kimaka partout. Il fallait qu'il y ait modifier la langue dans les circonstances pour na kobombana. Mais ba mindele ba yeba ki bien langue na biso. Ba yaki na ba interprète pour na Congo, ils sont pas directement partis du Portugal, mais ils ont commencé à s'aventurer vers l'île de Gorée, vers le Sénégal, ainsi de suite, petit à petit. Et na koyeba ki la langue africaine à l'époque est très similaire. C'est-à-dire que langue oyo ba twazolo na Congo mutu oyo azali na mboka na bazulu akoyoka yango. Mutu oyo azali na mboka ba na mwezi côté à est et Afrique akoyoka yango. Voilà pourquoi même lelo mutu soka zolo ba ayebi ki Congo malamu na mutu ayebi Swahili malamu akomona ke ki Congo eza na kati na Swahili, Swahili eza na kati na ki Congo. Mutu ayebi Chiluba malamu na o ayebi ki Congo malamu akomona ke za ba langue moko ebalana. Mutu ayebi ki Mbasa ya Cameroun malamu akomona ke ezali na kaka Lingala. Moutouayebi qui Niamey, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas qu'il y avait un problème de langue. Mundela Zakashi a préparé. Kounaye Malamu. Deuxième problème opposé à la persuasion politique. Il n'y avait pas de persuasion, il y avait d'imposition. Naïbisa Kyo ke Moutomo Indo a mis un système de guerre. C'est un système pacifique. Même, explorateurs, voyageurs européens, du Mali, ils vont vous parler de la période Pax Menia. C'est-à-dire que dans tous les royaumes du Mali, il n'y avait pas la guerre. C'est le témoignage d'Ango. Okoji Koya Outiki, Or Nayona Mabele, Ozon Nicolas Mabele, Ozon qui après un mois, Ezali Kakawana. Ceux qui babindele, c'est-à-dire les Arabes, Bakoufi, Batomoïne, Baneko, qui était Kozo Biloko Nabango, Bako Bomba jusqu'à ce que Arabe Moussousou Aya, Ndekonaye pour Bapessaye. Donc on a trouvé vraiment un peuple, Oyo Azalaki, du point de vue humain, très avancé. Azaki Nabo Moto. Moto Munde Tangoyaki, Yenda Zaki contre la Bisenga Senga. Voilà pourquoi on a bien qui Mput, c'est-à-dire le pauvre. Azaki la Bisenga Senga, Pesanga Boy, ainsi de suite. Donc, il y a un système de persuasion par la force, mais pas persuasion par la rhétorique, persuasion par Kosolola. C'était par la force, c'était par les armes. Nos ancêtres ont été, comme on a que le roi Alphonse Ier, voilà, le roi Zoa au Monanaye, compte tenu à rivalité parce qu'il a qui pouvoir par coup d'État, pas en tuant son neveu qui était légitime. Bande Korea déjà ba combattre côté les c'est-à-dire rébellion et bandi au moins ma comme ko vivre na Congo azali mwana kabila te et bandi na période ya Nzingankuvu tu vas retrouver la même chose, le même problème a commencé. Azali légitime te ba biki kuna bitumbe bandi, c'est pour ça que azali kolobela la naboko so benga yango les périodes noires. Arrivé à Minde a benga yango la première année noire, la première année sombre. N'est calendrier M. Zali. Donc, première année sombre, Zali 1482. Deuxième année sombre, 1483. Tous allez combattre. C'est comme ça, qu'on se batangaki, Mikolo. Donc, pour avancer, au lobby de Kamba confession à la Zingankouv. Mokonzi, ce qu'il y a la confession, Mokonzi a confessé en fonction de la mission Oyo,
bakoko bapesaki mission na ezali dine ezali ko kamba bato oyo ye asalaki te kasi bato tata nzambe asalaki soki mokonzi alobi na bungi elingi ko na bungi na kotambusa bato oyo ndenge esengelaki na kotisi nzala na kotisi esclavagisme na kotisi makambo ezaki kalate na bebisi mboka. C'est ça la confession d'un Zingankou. Elle dit qu'on va dire que naza ko confesser parce que naibaki kwanga naibaki matembele. Non, c'était la confession envers sa terre Congo. C'est pour ça l'obité bon punir ba koko bon continuer ko punir Congo parce que Congo comme qui maudite. C'était la malédiction partout. Ba mindele ba komi ko sala barazia ainsi de suite. Donc pouvoir est commis pratiquement sur la rue. Alors c'est pour ça l'obaki bon continuer ko punir ma belé oyoté. Bon punir nga parce que c'est moi qui a amené ce malheur nakati ya mboka oyo. Alors si ce que na mutu moko za légitime ya ko punir ezali ngai. Tala ba koko sona na moto. Ce que nos politiciens congolais bazaki na esprit wana na kanisa aller avancer. Mutu vraiment ya ko bimalobi tete. Ngai na ndimi bo punir nga mbongo na nganyo sona ibaki na zongisi. Moi que je puisse mourir malheureux mais Congo iko ko s'en sortir na crise oyo ngai na memi yango na kati. Parce que ngata on a yaki na kutaki crise oyo te. Na memi yango na kati. Tala essence humain avancé oyo bako comme ça bazaki nango. Zela ndutazabwana na kosikisa yango noki. Ndele kwa lobi dikambo ya rencontre de deux civilisations. Oui, c'est vrai, rencontre de deux civilisations, mais sauf que civilisation ezali na sens ya bomoto. Civilisation ya bomoto ezalaka na sens ya ko conquérir muninga te. Ngana ko pese exemple. Moi, je vis dans ma maison chaque jour à cause de deux civilisations. Ma femme, c'est une Anglaise. Ngana zali un Congolais. Bolimbisi. Nakoti ko imposer te ali akwanga. Tout comme nakoti ko imposer ngate na ali akwam de terre. Nazali ko respecter ye na ndenge culture na ye. Nazali ko encourager ye afanda na culture na ye. Ye pa nazali ko encourager ngai na afanda na culture na ngai. Tale esika bato bazana bo moto, ndenge bakoti ko tambola. Muta ko tiko na culture na yo poza na culture na yo mais ko sala teke bokoka kozala en guerre boko tiko tambola en parfaite harmonie. Merci donc eloko ya deux civilisations qui se rencontrent ngana monique ezali vraiment ndenge wana te civilisation mbale na ndenge ya bomoto en leke boza na système ya mindele ezali ya compétition parce que beaucoup on a besoin qui système ya coexistence complémentarité mundele nda elipso civilisation ya compétition. Nous devons entrer en compétition perpétuellement pour survivre. La survivance des plus forts. On a dit culture ya mundele. Et on a dit comment on a ba catastrophe oyo et même mokili mobimba. Même dans ma classe totanga qui vous a dit que ça la compétition. Système de compétition totanga qui résultat nango on a dit comment on a que nos politiciens ne peuvent pas s'entendre parce qu'on est habitué à faire la compétition. Mais ba minde na poto wa on a dit comment on a dit que tangi sabana base na esprit à travailler en groupe. Merci. Mais tout ça qui même ami intime na yo na tango interrogation au tourner mukongo. Alors esengeli to comprendre makambwana matondo na zongi maloba mais pona ba balingi ba okoko esengeli bokota na muzindo Zingankuvu c'était le plus grand traître yemo kwa reconnaître qui trahison na ye devant Bakulu devant Tata Nzambi talesika asengaki pardon mais malheureusement pardon na esimba kité il est mort assassiné malheureux hein mwana na épée Alphonse Ier ce botangi pe akokufa pe malheureux na kati na église abandonné na kati na mboka na yemo akuti réfugié na kati na église na banza Congo c'est très malheureux matondo na zongi malo ya eloko bosa ndo ndeko ndompe ke est-ce que bokoko kutubuzaka na makama confession mais conclusion na ngana kopesa na mama mise na place na ngata ngana koloba mukeka kako mama mise na moni au choqué moi mingi pendant que le makamususu aza ko mériter aloba parce que le pe a trop mais to ke pas maman kwa la minute na yo et puis après maman kwa la ngana koloba mukeka kako minute na ngana kopesa ngapa mama mise a tiré conclusion pour na bikolo ya la chapada oyo o bois kele na ke pas maman a kwa la. Merci Papa Zambwana. Est-ce que ceux qui rendent la cour d'Amindere, peut-être baptême qui vivre éternellement, et puis histoire avec nous vendre éternellement, ou bien royaume Congo nous vendre éternellement, et là on est sur la figure na suka nango, Mobutu aye agi na suka nango, Nde Kabila aye aza na suka nango, la présidence baya kabaliza na suka nango. Donc histoire ngo ezala ou bien ezala te, ou bien chrétien baya kabaya kate, le royaume de Congo va maintenant, dire que ce qui m'a dit l'histoire n'a pas été, on a reprendre l'histoire. On est à la théorie à l'hôpital.
Parce que, justement, au christianisme, et qu'on demandait à Bateau de transcender justement les histoires. Christianisme, sauf s'il y a christianisme, et que christianisme, wana moto a transcendé l'histoire, a transcendé la culture, a comme identité spirituelle. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit dans le christianisme. Christianisme, d'abord la terre, ou bien Congo, moto moka koki ko bunda pona Congo te, parce que Congo yemoka zalo la terre est autonome. Yemoka zana likamba ko loba. Donc moto moka ko loba te que non, parce que ngana zali roi na ko loba na kombo ya planète Terre. C'est pas vrai. Parce que la planète, la Terre, donc Congo, mboka na belé ya Congo wana ezali autonome et loba. Donc, et l'autre oh ezali na moto essentiel. C'est pas l'histoire, parce que l'histoire c'est quoi? C'est le cerveau gauche qui fonctionne. L'histoire, il a dit cerveau gauche. Langue, oh le Congo, oh le Chiluba, oh le n'importe quelle langue, c'est le cerveau gauche. Non, il y a un cerveau gauche. Créativité, c'est le cerveau droit. Donc, ce qu'il y a à faire fonctionner le cerveau droit, ni wana sikoyo, na motema nangai, ni wana sikoyo na koyeba identité spirituelle nangai. Donc, identité spirituelle, il y a motezali très important. Au Utawapi, au Yigo ça ni na planète Terre, mais les alliés histoires motezali importantes. Donc, gana yeba histoire, bien yeba histoire, là fonctionner. Donc, quand on doit théorie que l'histoire est allée très important pour la montagne bango. Mais bandé kabila ba histoire c'est ba tekimbo kate. Donc théorie on est dans l'hôpital. Théorie à que il faut gagner l'histoire est dans l'hôpital parce que ça a cerveau gauche. Histoire est allée cerveau gauche. Et puis moi il va que histoire est allée. Histoire c'est le plus fort qui écrit l'histoire. Et puis moto a comme histoire a recommandé le cerveau naïe. À recommander l'analyse, à recommander la façon d'ailleurs au moins la macam. Donc ça ne veut pas dire que les Zambois n'a connu l'histoire, n'a pas l'histoire et que ça arrive vrai. Non, ils allaient cerveau, il y a Zambois, n'a pas donc l'histoire c'est le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, c'est le cerveau gauche. Et là, on me retrouve. Il y a l'idée d'un cerveau droit, où ils ont la créativité, où ils allaient en relation na motema nanga. Ni en gros, on peut faire la créativité, ni en gros, on peut faire la identité spirituelle. Et le christianisme, les aliwana, pas nous transcender la culture, pas nous transcender justement l'histoire. Alors, on a bango, c'est quoi, bataboko, que le christianisme, il y a ça, christianisme, il y a qui peut transcender l'histoire justement, il y a qui peut transcender la culture, parce que la culture, l'histoire, les alliés, conditionnement. C'est ça qu'il faut reconnaître. Histoire est allée conditionnement, bah quand il y a la condition. Avant on la babokokis, va fonctionner kana le cerveau na bango à gauche. À chaque fois, bah les la babako on a ba. Tout va fonctionner le cerveau gauche. Cerveau na bango ils allaient plus actifs, ils allaient à gauche. Maintenant ce que nous concerne la cerveau droit, le corps pas actif. Ah comme on a toujours positivité na créativité. Mais bango ba ça fonctionner le cerveau gauche. Mais yo ça na ngoni. Yo ça na cerveau gauche ni. Et là on côté tu vas pas avancer. Bango on va au moins na kaka ça tourne toujours là. Mais après, et là, on dit qu'il y a réalité. Kimbango, il y a réalité. Mais ceux qui Kimbango, il y a réalité. Mais non, le problème. Pas au moins, donc, les gens qui fonctionnent, la main gauche, c'est la toujours l'histoire, c'est la toujours comme ma B. C'est ça, le problème. Donc, pas na émission, on a qui sont encore. Voyez, que le christianisme, justement, il faut transcender l'histoire, il faut transcender la culture. Dès lors qu'on a mis ça, vous allez par conditionnement, tu peux vivre sans l'histoire. On a besoin de robots, on a besoin d'histoire, c'est qu'on a pensé. Donc, on les alliés, conception, il y a bango, c'est à bango, cerveau, quand on peut vivre bien, il faut vivre l'histoire. C'est l'histoire. Donc, abotami awa boye, abotami awa na kata libumu na ngai, ayebi na histoire te, après okuma président te. Tomoni Sarkozy, atiki histoire ya côté ya Wuta kuna, akomi président na France te. Donc l'histoire ça n'a rien à voir. Tu peux écarter l'histoire et faire fonctionner comme un cerveau droit na yo, c'est bon. Donc c'est l'histoire, donc bah tu m'as vu kana histoire. Tout au long de l'histoire il y a Ndingakubu, après tu qu'est-ce que l'histoire il y a Simon Kimbangu, après tu qu'est l'histoire il y a Ndé Kabila, après tu Robimakan. Après tu Robimakan. La zone Kumalo. Eh oh. Ah.
na banza message ya mama akwala leloyo babokopiste boyoki yango bien. Donc bino boko vivara na sima ba histoire ba tumususu. Et pourquoi pas bino boza histoire? Et pourquoi pas bino pe positivité na côté ba histoire wana? Oyo Singakufu donc le fait que le bongo la motema na ye, bino siko ça la histoire oya bino. Mais avant que la pesa maman mise au tirer son conclusion, na ba pesa bandeko nyonso merci ba o ba kotaki ba maman mise ba ndeko paquet ndeko dompe papa Roger Bakazamambu bambuta Kimbamba Kusu ba mama nyonso obokoti le tozala bino bayele merci mingi. Mais eloko monga na ko baksa awa ete dona pona connaissance ya pona information bato balandi ndeko dompe na portugais qui est se mélange avec na Congo dona signifie aussi madame na ki portugais. Donc mama Kimpa Mvita kwa epe ko benga mana kombo ya madame Nzinga Kimpa Mvita. Mais Nzinga mtu epesi kombo ya terminaison ya Nzinga nganga signifie automatiquement amonani ete dona wana egoiko za dona kifeza ndona eza correlié na ba nganga keso to kenauka na poka lelo ezala moko. Donc muntu soka bongo le motema lokola tata na biso atiki kombo ya mabe ya Nzinga kwaza komba kitoko ya Nzwao le fait que comme Nzwao Nkuvu nde ya mwana boza ko telemina ka ye ete ye mutateka ki royaume du Congo na pesi nombote mingi pe mama mizo ko pesa mbote ya conclusion. Mais oya yo na mona ki babeta ki bambata mo mingi pa ndeko tope na pesi o minute no et puis tirer pe conclusion pona poko ya lelonga na koloba sute et puis ko zonsa antenne na studio mama mise. Oui, papa Zambwana, nga wana landaka ngote, nga la continua nzela na ngai. Sikola ina loba bo papa nanga. Eloko tozo wela awa toza ko lobela awa na yebise ke to kota na toza langage moko te na biso na babokokiste. Bon, mage bino boza babokokiste te, bozali balandi ya bokoko peut-être na ndenge ndinga na biso na ko lobela parce que bolingi mo wana ya bokokiste te, wana ya problème na bino moko. Na yebisa ki bino ke tozali ndenge tozali kolanda nzela moko te parce que bino bozali ko bolingi boza ko rejeter eloko religion oyo moto ya ndimaki. Donc c'est ce qui fait que biso na bino tozali langage moko te lelo. Eloko moto wana salaki ezali andimaki la vie, andimi nzambe, aponi nzela ya délivrance, aponi nzela ya kotika mabe oyo azalaki nango, aponi nzela ya kotika ba péché oyo da kati pa ya zalaki nango, aponi nzela bomoi, nzela ya vérité, nde bino bozali ko condamner nango. Je me demande le pourquoi. Parce que tout simplement nzela oyo ya poni bino bondimaka yango te. C'est ce qui fait que to discussion oyo soki ata continuer lelo boko suka la conclusion moko ya kitoko te na biso na bino to za conclusion mara malonga te. Parce que moto wana andimaki na ye kolanda vérité, andimi nzambe na ye, andimi liloba ya nzambe. Et bino bolingi kaka, bolinga ki ya continuer kaka na ba pratique ne wana o ya wanga. Donc atiki ba pratique wana ya mabe. Ye moka juger ngo keza ya mabe, mais bino bolinga kaka ya continuer kanango pona nini? Pona nzela ya molili, nzela ya bobungi. Peut-être yango wana bandeko nanga toza na passe biso na bino. Mais zana makamune soto ya bino to rejetaka. Na yango toujours o ya malamu na kati ezalaki, ya mabe pe ezalaki. Po moto wana azaki na mayele na ye pe atambusaki mboka ekolo na ye na ndenge na ye. Après aye ko bongo na motema a continuer ko tambusa ekolo na ndenge na ye. Et soki azaki na bambeba moto no sera na mbeba na mokili oyo. Soki boko condamner outre mesure te quand même. Parce que moi sera na mbeba na kata mokili oyo biso ba parfait na bino boza ba parfait. Alors to soka na bino wapi na zoki suma ba papa Zambwana. Et botra balandi nyonso. Merci ngala koloba sute wane za conclusion kitoko na pesi antenne na studio epa ya ndeko na biso Diana Sulu Futu from Wuppertal mit seinen Hilfe God liebe dich. Deko papa Mayamba à vous l'antenne na studio. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, enfin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux.